Linga kiyo mingi, Janina. J'ai bandi, Mbote, mingi na balandi FM TV bisika boza, comme d'habitude, micro FM TV, et zongi lisusu na commune na rond-point Ngaba. Hein? Rond-point esangisi 3 communes. Commune ya Makala, commune ya Ngaba, pe commune ya Lemba. Baimboka batuninga keso balobi, tunana nu commune nini ya Bosoto. Ya koleka ba commune nyonso na kati esangisi. Yango to kitsa micro FM TV. Bino moko bolanda. Pe bo fongola matoi na zanga moko tene ngambelu. Hein mbija kwa miramen. Toloka. Je vais aujourd'hui profiter de l'occasion pour démentir à cette information qui est fausse en partie parce que la majorité du rond-point Ngaba ne se situe pas en Ngaba. J'ai que moins d'un quart du rond-point Ngaba. Mais si vous interrogez des gens qui ne sont pas dans ma commune, c'est normal que je ne sois pas là. Ce n'est pas ma juridiction. Ma juridiction, c'est ce que je viens de vous expliquer. Allez voir les gens de ma juridiction et posez-leur la question. Quand vous êtes... C'est comme si aujourd'hui, vous allez interroger quelqu'un en télé et vous demandez si le professeur de Ngaba vient là-bas. Ma commune, il y a une rivière qui s'appelle la rivière Yolo, qu'on appelle abusivement Kalamou. C'est ça la limite de Ngaba et Lemba. Je rajouterai une chose, c'est qu'en bas, on a aussi une limite basse qui est la vue Kikwit, qui nous sépare de la commune de Limete par le quartier Mumbele. Donc, les gens qui considèrent que Ezo c'est Ngaba se trompent aussi. Voilà. Ma commune ne fait que 4 km². On a l'impression qu'elle est immense alors qu'elle ne fait que 4 km². Non, il y a plus petit. Je pense que Kitambo est plus petit, mais on est quand même une des plus petites de la capitale. Avenue Université, Awa, Awa na station où ils allaient Awa. Ngamu mususu ezali avenue bypass kaka moi triangle wana desali commune nangai yango na bomona que aéroport à Njili ezala ntele prison Makala ezala ntele mbao non Makala koma kuna te ezali ya Yambo ezala sensibilisation. To sensibiliser bateki bakolo ba parking to sensibiliser bango bato liboso sima biso pe na mwa mukie na biso otokomona nango so boke na terrain bokuta bato na biso ya kini bopeto ya Ngaba bopeto baza pe na terrain baza kosala mwa mukie na bamoyen mukie oyo toza nango tozokomeka. Mais mingi ezali sensibilisation koede kosenga na bateki esika bazosala ezala bopeto e yango eloko liboso ya Yambo yango wana biso tokomeka kotia bango maboko mwa mukie mpona salubrité wana esalama.
Awa toza na rond-point Ngaba, non? Toza na rond-point Ngaba. Okoka ko expliquer biso rond-point Ngaba esangisi combien de communes? Rond-point Ngaba na biso awa bisika toza na 3 communes ekangami. Ya liboso. Toza na commune ya Ngaba, toza na Makala, toza na Lemba. Toza na Lemba, Makala pe Ngaba. Na 3 communes wana na terme bosoto pe ya propriété. Okotangelanga commune oyo ezosala musala nango ezomonisa na miso bato. Neti awa na rond-point Ngaba na contre oyo Ngaba bimi boy. Tokoloba Ngaba nde mutu azosala musala na ye par rapport ya Lemba na Makala. Makala kutokoloba lisolo na yete pona propriété. Ande niko Salité leki. Tika oloba boy. Wana vraiment to betele yango te. Kuna sola ticket cha pembe mami. Okokota te. Okokota te. Kuna bazwa jaune to bakopesa jaune na la carton jaune na rouge. Siko carton jaune na rouge lingi to pesa na bae bato basali nzela to hein? Simisa. Journaliste na ngai papa na koloba boy. Carton jaune elati na Lemba. Carton rouge Makala. Tika oloba boy. Makala alata carton rouge. Ye makambo ya jaune o baba kisa mususu tazwi mbala moko rouge alongo na liste. Donc na pesa Makala rouge. Rouge jaune na Lemba. Na pesa jaune na Lemba. Rouge na Makala. Makala Ngaba za na problème te. Ya solo wana. O bende mo le to ya bongisa jusqu'au le kabango. Na bimisi rouge. Siko na pesa wapi? Makala. 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 Hein? Direction wane mataka bypass vers Kimweza. Na solo. Ah bon? Tu as bien triangle à rond-point. Et il y a un matin campus. Papa Makala au commun te. Azwa rouge. Azwa rouge, il y a rouge. Rouge Makala. C'est peli. Na c'est peli. Jaune ezani. Jaune ezani Lemba. Jaune azwa Lemba. Ah, Lemba azwa jaune. Donc Lemba azwa jaune. Lemba azwa carton jaune. Par rapport que elle a dit que abundana azonga na nzela ndenge mwa Ngaba azokende muke muke. Kitoko carton jaune ya Lemba. Liloba suka to bakisi kaka Ngaba abongisa bakisa lisusu. Weba komba burgomestre Ngaba. Bon kombo ya burgomestre Ngaba ezokima ngai. Lukasa le foro luko. Kitoko. Mbote papa. Mbote. Comment on Mika. Liloba ko baksezali. Nga souci na ngai na lobby tous les 3 communes za salité. Tous les 3 communes za salité. Andeni. Oso lobby ke Ngaba za propre ngai na okoti de na kati ba veni. Okoti na ba kati ba veni ta. Bon Ngaba avenue nyonso za salité. Oye na Makala avenue salité. Ba mai ebele au moins la propriété place mais zona na nzela kati entre Lemba na Makala. Entre Lemba na Makala, te pourquoi ko yakuna entre Lemba na Makala. Parce que bypass yango mezo tali Lemba na Makala. Okopesa nga salité za plus wapi. Et ça deux communes. Mais comment t'as université na moni salité te? Ah papa. What is avenue ya munene. Mais aussi au côté na kati ya commune ya Ngaba okuta salité. Donc yo pona yo au lingo le banini. Et pas na Ngaba ba 4 communes. 3 communes ba salité. Il faut pas bongisa nde. Ba bongisa? Oui. OK, ça va. Merci beaucoup. Mbote papa. Comment on a? Nga comme nanga Patrick Bamba. Monsieur Bamba to kiti micro ya FM TV a on a rond-point Ngaba. Est-ce que ko expliquer biso rond-point Ngaba bezana esangisi combien de communes? Donc rond-point Ngaba esangisi 3 communes. Toza na Makala, Lemba, Nangaba. OK, au tangi Makala, Lemba, Nangaba na 3 communes wana a on a rond-point. Commune ni oyo ezana bosoto.
na ngambu nango bosoto oyo somona na miso abatwe ata moya ko tchalo kolobezate. Donc mingi na première position na salité na ndenga nzela na biso bypass eza ngambu ya makala nde eza na salité makasi ngambu ya lemba pe eza salité. Donc tokolo bake ngaba eza nango propre. Ngaba moi propriété muke vike ba mama o batekaka baza mingi na ngambu ngaba te. Mais na ndenga nzela ngaba eza na ona salité mingi te. Donc rond-point ngaba donc le but est précisé na route bypass makala na lemba nde yango ndeza salité. Siko to na carton jaune na rouge. Toko pesa nini? Yo c'est pas limité pesa wa. Na première position de totia ki makala yango ndeza na salité makasi bango mieux po bazwa rouge. Bango ne po bazwa rouge. Makala il faut rouge. Voilà makala zu rouge hein. Ah oui, makala zu rouge. Lemba. Lemba il faut azwa jaune. Lemba faut azwa jaune. Oui, lemba azwa jaune. Wana asazu jaune. Siko liloba na sukezani. Donc liloba ya sukezaka ke deux bourgmestres ya makala na ya lemba il faut basala befort. Basi o batekaka na nzela, il faut bakotsa bango na kati po bazoteka so biloko na bango etuli, bazobwaka kango na nzela. Yango nde esala ke nzela pe beba. Merci beaucoup. Mbote papa. Comment on Combo Patrick. Monsieur Patrick, awa tozana rond-point. Quoi expliquer biso rond-point ngaba sangisi combien de communes? Rond-point ngaba sangisi 3 communes Makala, Lemba, Ngaba. OK, olobi Makala, Lemba, Ngaba. Na 3 communes on a commune a on a rond-point précisément. Commune ni ozo talisa bobo soto. Commune ni ozo talisa bobo soto, eza Makala. Makala. Oui. Makala l'équipe vraiment ça a été makasi vraiment. Donc kuna moyo cha lokolo. Moyo ko ta lokolo ça té donc ce qui to kiti na CA na triangle donc c'est pas possible. En tant que moni tenio non? Oui. Ça tenait banane. Il y a ba journaliste. Il y a ba bana ba beta ka siffler na match. Ba arbitre. Parce qu'on a la carton jaune na rouge. Oui. Siko na ba commune oyo tangi commune na ko pe awa mérité rouge, a mérité jaune. Makala ko mérité rouge. Makala? Oui. Pour nani? Bosotelegi trop. Ya solo? Oui. Na pesa rouge? Oui. Bosotelegi makasi. Sotelegi makasi vraiment. Bon, lilo bana kokolo ba konjebisa mboka boya vraiment botalela biso komina makala ndenge zali un kulu nana neza makasi donc ba salité legi trop kulu ne legi trop donc bo sala vers makasi bo sisi la biso vers makamboyo makada me salema po eza nzela munene bimisela biso mwa ba kwanga mwa fufu nzela ba Congo soke baby c'est pas possible ko lia lisusu moi mutuna na ba burkumese bango misatu nana zo sala musala oyo zo mona nana bon na ba burkumese bango misatu tout ya lemba na ngaba na makala mutasa azo sala musala vraiment bien po nanga vraiment na moyo ni nanté. Oui. Ya solo? Na moni vraiment nanté. OK, merci beaucoup. Merci papa. Merci. Oui maman, mbote? Mbote papa. To kutia wana rond-point ngaba ozoteka, okoka ko expliquer biso comment musala ya King Bopeto zo salema wana commune na bino ngaba. King Bopeto asa musane malamu. Alongola ba salité na chaque samedi akiko boaka pour présenter na rond-point ngaba. Donc c'est que ça veut dire que beaucoup de na commune ngaba zo sala musala malamu. On sala bien. Pourquoi ko lobelele kasini si kazo azolanda. Mais to sepe ndenge rond-point ngaba eza propre. Commune na biso beaucoup mais ça sala musala malamu. Merci beaucoup maman. Je crois que la population ya rond-point ngaba lolenge balobi ba pesi basengi bango moko basengi ke côté ya makala bazwa rouge, lemba bazwa jaune. Bah féliciter bourgmestre ya commune yanga bazo sala musala très propre. Hein, coup de chapeau. Bou. Musala no zo salema. Ba maman balobi que vraiment chaque samedi au kitaka sur le terrain matite longwe bakebwaka. Propriété zali. Continuer na yango na vision chef de l'état toujours yoko sala kitoko mingi na elengi. Hein? Na ba oyo pe bisika yo salité za. Ezataka faut ba sanctionner to ba peso rouge ke balingo tete. Pour encourager yo musala esale mande malam vraiment basengi lisusu na ovede ba meke mpe ko landela place oyo basala musala na bango hein tango zo sala musala faut suivre ezalaka bino mo bo landi na ba image bo moni yebele kuta ko lobela te mbote mingi na
mon boss on a lobaka force tranquille maître Billy Cléophas Maloua hein tant azo pesa na loboko ya droite gauche et bagate tant azo pesa na gauche droite et bagate vraiment na saluer na ye mbote mingi na ye l'équipe nanga technique sans oublier les Saint-Esprit o babengaka Bouaniana Maele wazalaka nango Elvis binomoko boyebi engambedo cameraman ambij hein yepe na pesa susu mbote na batunyoso ya coordination mama Fifi maman Ritz nanga oyo ngala lingaka bino je crois que tokutani na prochaine édition bye bye. Lingaki yo mingi Janina Janina